sœurs dans le Seigneur, nous saluons tous ceux qui sont maintenant connectés dans le monde entier. Chaleureusement depuis Zurich. Notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant repose sur nous. Il envoie son esprit. Yesu Kristo efandi likolo na bino banso atinda mulimo santo akamba biso. Avant la prière, liboso tobondela, permettez-moi de lire tika ngai natanga nano un passage de Proverbes chapitre 3. Litangi ya Proverbes chapitre 3 mulongo zome na libwa. Tika na tsukumi bale na mutoba. Verset 19 à 26. C'est par la sagesse que le Seigneur a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa connaissance que les abîmes sont ouverts et que les nuages dissipent la rosée. Mon fils, verset 21, que ces enseignements ne s'éloignent pas des yeux, car elongwa na miso na ute pamete bwanya ekozala bomo ipona yo. Ornement pour ton cou. Verset 23, alors tu marcheras avec assurance, okotambola ne elikia na nzela na yo, ne se heurtera pas. mokolo na yo ekututa mabakute. Quand tu te coucheras, tango yo kolala pongi okozala na bobangi te. Tango yo kolala moyo ekozala pole. Ni une terreur soudaine, ni une attaque kobanga ta monguna te. Le Seigneur pamba te kolo azali elike na yo, préservera ton pied. akobatela lokolo na yo na mbeba nyonso. Quelle parole puissante liloba nini ya mutu yo Salomon atatoli. Nous pouvons entièrement faire confiance au Seigneur. Tokopesa nkolo na biso confiance nyonso asala kitoko. Awa tobondele longo. Fidèle Père Céleste, oya sembo tato ya likolo, nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui tosangani lisusu awa écouter ta parole, mpona koyoka liloba na yo, proclamée par une bouche mandatée. mpona ko Bénis-nous tous. oyo etatolami na munoko oyo opesi nzela. Pamboli biso banso Accorde-nous ta paix et ta bénédiction. liloba na yo ememeli biso kimia, bosemboli na yo Dans ta parole. ndenge olaki yango na liloba na yo. Aussi dans la parole. Sasa yipi na liloba oyo toyoti kotanga. Bénis-nous, Seigneur. Pamboli biso nkolo, Telle est notre prière. wana nde lolombo na biso. Nous t'en remercions. Tozongiselo matondi na kombo na kitoko ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Kolo apambola biso. Amen. Avant la prière, Liboso ete dans le psaume 93. totanga psaume 93. Je prie que nous nous levions pour cela. Na bonde totelema mpo na bongo. Psaume 93. Psaume 93. Verset 1. Molongo na yango. Le Seigneur règne. Kolo azokonza. Il est revêtu de majesté. Alati bonzambe na ye. Le Seigneur est revêtu de majesté. Kolo alati bonzambe na ye. De force. Alati ami na bokasi. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ndenge mokili pe ezali ekotepatepa te. Est établi dès le commencement. Ngwende na ye etiami Existe uta ebandeli. de toute éternité. Ekozala seko na seko. Les fleuves élèvent au Seigneur, les fleuves élèvent leur voix. Ebale ezotombola mingongo na bango. Leurs ondes retentissant. Bambonge pe ezomata. Verset 4. Plus puissant que la voix des grandes, des puissantes eaux,
Les flots impétueux de la mer, le Seigneur est puissant dans les lieux célestes. Promis est entièrement véritable. Il convient à ta maison, ô Seigneur, toute la durée des temps. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu t'es révélé à nous dans une grande miséricorde. Tu n'es pas pour nous un Dieu inconnu et lointain, qui s'est révélé Amen. Ton trône est ferme depuis le commencement, établi depuis le commencement, d'éternité en éternité. C'est toi, ô Seigneur, en qui tous ceux qui ont cherché le refuge malgré toute l'incrédulité, tu as toujours eu un reste des hommes qui ont désir de te servir. Ta parole et de te faire confiance. Nous sommes ici aujourd'hui assemblés devant ta face pour entendre du ciel et pour obtenir la réponse à nos questions, le salut et tout ce dont chacun peut avoir besoin. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les cieux seront enroulés comme un livre. Tu demeures éternellement. Ta parole, tes promesses, elles sont certaines. Alléluia. Seigneur, bénis-nous et sois avec nous. Nous nous plaçons consciemment sous la protection du sang de l'agneau. La conduite de ton Saint-Esprit. Et nous te prions, sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous, appuie ta face sur nous. Tourne ta face vers nous. Seigneur, de ce que tu seras avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La situation parmi ceux qui prétendent croire au message est désespérée. Je l'ai ressenti pleinement, notamment parmi les spécialistes, parmi les experts du message, à la fin déclaré ouvertement, disant, tu es le seul à avoir tout raté, à ne pas savoir ou à ne pas avoir compris de quoi il s'agit. Ces gens croient tous que le Seigneur est déjà revenu. La grâce est passée. Même pas vous Puis j'ai relu attentivement le premier et le dernier saut. Premier saut, na deuxième saut pesa. Ezali pasi na koyoka bato balobi na bino o raté nyonso. Tu n'as pas compris de quoi il s'agit. Nazo sosolate nini baza koloba. Tu n'as pas remarqué la venue du Seigneur et ainsi de suite. Pe omoni boye na nkolote.
Mais je peux vous dire une chose. Nous nous en tenons à la parole du Seigneur. La prédication de Frère Branham. Difficile. Malobo ya passe. Des expressions difficiles à elobeli ya passe ya bososoli. Pasi. Nous les laissons telles qu'elles sont. Tokotika ngo ndenga ngo isa. Nous ne les interprétons pas. Tokolimbola ngo te. Nous les laissons à Dieu. Totika ngo na Nzambe. De le faire. Topesa Nzambe mo mukumba na ya sala. Il y a une citation. Elobeli moko boyeza. Dans le premier, c'est au frère Branham dit na ekangolo na yamba. Le trône de grâce pour prendre le livre pate alongwe na kiti na ngolo pona kozwa mukanda. Na wana balobi ke mwana pate alongwe kiti na ngolo. Bongo basukisi balobi ngolo ese sili. Eko sima bongo. Rien du tout à la chose elle-même. Bongo lelo komo kote. Ils n'ont pas trouvé la citation de Frère Branham où il dit encore que l'agneau demeure là jusqu'à ce que le dernier ait été appelé. Kasi bamoni lisusu oyo lobelande ku Branham alobi ke mwana mpate azana kiti neti kino moko ya bandimine akokota na bokonzi na Nzambe. Les explications et les déclarations de Frère Branham lui-même. J'ai interrogé un de ces experts. Na tuni moko na expert alobi nanga. 28 février 1963. 28 février 1963. Tout était terminé. Nyonso esilaki. Et je lui ai répondu très sèchement, mais en toute conscience, je lui ai répondu. Bien-aimé frère. Molinga mindeko. Là-bas, ça n'avait même pas encore commencé. Wana kute bandaki nanu te. Silence bref. Bona afane kimia. Et je vais vous dire pourquoi. Juste avant, Frère Branham voulait venir ici à Zurich. Vous avez lu les prédications, vous connaissez. Il a vu un bateau blanc dans lequel il devait traverser l'océan. Un bateau des frères qui voulaient voyager avec lui. D'autres couleurs. Et le Seigneur dit, cela ne vaut pas la peine d'aller à Zurich pour seulement cette réunion. Kaka pona litei moko kitezonga po osangisa bilei azongi na matindo na Nzambe. Lorsque la nuée surnaturelle a apparu, tango lipate oyo elekili bato makanisi emonisamaki zonga. L'heure est venue d'ouvrir gonga ebeti pona kofongola bikangelo. Le livre n'était pas encore entre les mains de celui qui allait l'ouvrir. Lerwana buku ezali na maboko te na oyo esengela fungola ngo ezali na maboko na oyo azaki likola ngwende kiti na ngwende. C'est incompréhensible pour moi. Elekeli ngai pona ngai non croyant même molimo endimaka te et tout à fait rationnel devrait être capable de classer ces choses. Engeki kozala na makoki pona ko classer makambo na ndenge yango eza. Ceci. Kasi na moni boy. Ce sont des personnes qui veulent toujours mettre en avant quelque chose de spécial. Ezali bato moko balika koche eloko liboso. Pona quelque chose de spécial. Eloko moko ya spécial po bomona bango ke bayebi. Nous ne sommes pas ici pour cela. Biso tozala pona bongo te. Nous sommes ici pour croire de manière awa sobre. Tozali pona kondima na ndenge komikitisa. Et ce qu'ils ne font pas, ces personnes, ils ne ramènent pas les choses à la parole. Ils construisent de grandes tours. Nini bato bazo sala. Bazo zonse makambo na liloba na Nzambe te, kasi bazo sala makambo na bango ya minene. Car le fondement est et demeure la parole de Dieu. Moboko etikeli bobele liloba na Nzambe. Clairement le fondement. Esengeli. La construction se fait en conséquence. Batonga ndenge sengeli. Écrit comme ça. Paul l'a dit. Paul a combien? Poser le fondement comme un sage. Nati moboko lokola motongia malamu. Kasi na kebisi na bato bakoya kotonga likolo na yango kotonga esengeli stiama likolo ya moboko. Nzambe akokende libanda ya makomite ye akotikala Nzambe na liloba. Amen. Kasi liloba na ye ekoumela seko na seko.
Et nous avons pris position sur cette parole. Tozi position na liloba oyo. Nous y resterons jusqu'à ce que tokotikala tikino tokoleka na kondima pe na kumono tondimeli. Amen. Passons brièvement à la considération de la parole. Toleka na lombango na botali liloba. Na psaume 93. D'autres passages bibliques. Pe passage msusa Psaume Bible. 93 verset 1. Le Seigneur règne. Kolo azo konza. Il est revêtu de majesté. Alati bonzambe nae. Le Seigneur est revêtu de majesté. Kolo alati bonzambe nae. Est saint. Aza monsanto. Force ou de puissance. Alatami na makasi pe na nguya. Est ferme, il ne change pas. Lukili mukili pe telemi ezo tepatepate. Dieu est le Dieu tout puissant. Zambe na biso azi nzambe na nguya. Il a tout appelé à l'existence par sa parole. Abengi nyonso na bozali na nzela liloba na ye. Toutes choses ont été faites par lui. Manso esalemi na ye. Ce qui existe n'a été fait. Mon côté eza na mukilo yo esalemi yango mon côté. Kaka nzambe moto asali yango. La parole de notre Dieu. Liloba na nzambe na biso. Et c'est sur cela que doit s'appuyer cette prédication. Mate nyonso to esengele efanda. Cette prédication. Wana nde mate esengele efanda wana na liloba na nzambe. La parole de notre Dieu est une parole qui demeure pour le temps et pour l'éternité. Liloba na nzambe na biso ezali liloba zo kuumela pona tango pe pona seko na seko. Tango tozo limbo lango mabe. Nous ayons la crainte que nous comptions sur lui pour tenir sa parole. Une parole de vie. Liloba na ye na bomoi, liloba na ye na nguya, liloba na ye ezali molimo pe bomoi pona boye bazo kondimela ngo. Il est dit dans la suite, Psaume 93, verset 2. 93, verset 2. Ton trône est établi dès le commencement. Bonde na yo etiami ute bandeli. Pe na seko na seko. Écoutez maintenant ce qui vient au verset 3. Oyoka wezolanda balonga misato. Les fleuves élèvent au Seigneur, les fleuves élèvent leur voix. Ba embonge ezo tombola mingongo na bango. La deuxième partie dit, eteni ami balé lobi. Les fleuves élèveront leurs ondes retentissantes. Ça, c'est le futur. Balobi et balé. Ekotombolama. Il voyait les épreuves à venir. Bakamona bango ekoya. Sa confiance. Kasi aza kumona mikakatano eza kuya. La présence de Dieu. Bozali na Nzambe kasi azo senga bato baza na confiance na ye. Au verset 4, Psaume 93, il est écrit plus puissant que la voile, de grandes, de puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. Le Seigneur est puissant dans les lieux célestes. Azali mokunanguya na bisika na bule. Vous, bien-aimés de la Suisse, vous êtes particulièrement enviables. Quand on traverse ce pays, on se souvient des paroles du frère Branham qui disait que Dieu avait pris la Suisse comme modèle pour le monde entier. Zambe azwaki Suisse comme modèle pona mokili mobimba. Pona kopanza bipai biso. Mais là-haut, kasi kuna likolo tozomona nyonso eza mboka kitoko. Mais kasi vous n'avez probablement pas encore vu des vagues qui peuvent atteindre plus de 30 bomoni bambonge te ekoko tomba malikolo na 30 mètres boyoki pete koningisama na mabele pena na mambonge nango ezo tombwama. On se rend compte que la main d'un homme ne peut rien y changer. Place au gré des marées comme Dieu l'a ordonné. Et cette chose puissante sera manifestée par le Seigneur dans les lieux les flots impétueux de la mer. Le Seigneur est puissant dans les lieux célestes. Il est le Tout-Puissant qui a créé la terre verset 5, ce que tu as ordonné
est entièrement véritable. Ezaya solo. La sainteté convient à ta maison, ô Seigneur. Oh, bo santo ekoki na ndako na yo onkolo. Na ngonga nyonso tu. Sans vouloir briser la parole. Na kozanga kubuka liloba te. En éternité. Onde balobaka na seko na seko. Il y a une chose qui commence, qui a commencé et qui finit. Ezali na tango makambo eza oyo bandi pe ezokoba pe ekosuka. Kasi na seko oyo bandi eza te oyo suka eza te. Eza kaka bo seko na seko. Encore un peu plus en évidence la parole du Seigneur. Lisons encore quelques passages. Totanga ba passage mususu. Yankolo. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Prêche la parole. Teya liloba. Insiste en toute occasion. Beta sete na ngonga nyonso. Au nom. Ngonga yo kokibe okokite. Reprends. Pamela. Censure. Pese tumbu. Exhorte. Lendisa. Toute douceur. Na bopolo nyonso. En instruction. Pe na kotalisaka. Je l'ai dit il y a quelque temps. Na lobiango mangonga ezali. Ici. Awa. Même, je crois. Ngai moko na ndimi. Frère Branham a posé la première pierre. Tango ndeko Branham achaki libanga na yambo. Na ecclesia na ye. Le même jour. Très tôt le matin, il a eu une vision. Mukolo moko Il a wana. été transporté. Tongo amoni seli. Bamemie na lola. Il a vu aussi loin que ses yeux pouvaient voir. Amonaki musika ndolengi misu na ko kumona. Et le Seigneur lui a dit, Kolo alobi na la ye. chapelle pour laquelle tu poses la première pierre Ecclesia o chile libanga na la yambo. maison qui t'est destinée. Ezali ndako ya yote. Le monde Kasi ezali mukili nde. donné. Puis, cette parole de 2 Thessaloniciens 4 Lilobo ya lui a été Nzambe. donnée. Ya 1 Thessaloniciens 4. Il a arraché la page de la Bible contenant cette écriture. Alongoli. Il a placé cette page de la Bible avec cette première pierre 1 Thessaloniciens. dans la construction. Atiango. Savoir que Dieu l'avait destiné à aller dans le Atiango monde na kati na kotonga. Kasi Nzamba aponaki ye pona kokende mukili mobimba. répandre la parole, le message dans le monde entier. Et l'accent est mis en particulier sur le verset Pona kopanza sango na mukili mobimba. chapitre 4. 2 Timothée Prêche la 4. parole. Yalobi te liloba. Insiste en toute occasion. Beta sete. Favorable ou non. Na malamu mabe. Reprend. Pamela. Exhorte. Lendisa. Douceur. Na bopolo. Et en instruction. Pe na kotalisaka. De la douceur. Toza na posa na bopolo. Na ngolu. Il faut aussi de la patience. Esengeli pe kozala motema Qui molai. va avec pour parler aux gens. Na nyonso to esengeli po olobelaka bato. Égarés de la vérité. Oyo babungi na Et au bosolo. verset 3. Na molongo ya misato po Il ete viendra un temps. ngonga ekoya. Ils ne supporteront plus la saine Bato doctrine. bakolinga lisusu mateyi ya Et malamu en la te. démangeaison d'entendre des Kasi choses bakozala na agréables. mokusa ya koyoka biloko esepelisa bango. Bakomipesa etuluku na badokotolo. Désir. Ndenge posa na bango eza. Détournant l'oreille de la vérité Bakolongola litoyi na bango na bosolo. vers des fables. Bakopesa yango na biloko bato bakanisi. Awa esengeli kobeta Il n'y sete. a qu'une seule vérité divine. Toza na bobele solo moko ya bosolo. De sa sainte parole. Ezali lisolo ya liloba na ye. Eloko mosusu te. Si quelqu'un vient à vous et vous dit Soki moto ye pa na vous dit bino. la vérité, Je nayebisa bino solo. alors vous pouvez lui répondre directement. Bakoyebisa na Alors, posi. ouvre la Bible, s'il te plaît. Fongola Biblia tobondeli Ouvre yo. la Bible, s'il te plaît. Fongola Biblia na Et si la bondeli yo. personne répète, oui, mais je veux vous dire la Soki vérité. alobi oyo nalingi nayebisa bino Oui, solo alors, solo. ouvre. Toyebisa fongola Biblia. Après avoir lu la Bible, que Ezali nous bobele disons ce que sima na kotanga na Biblia nde akoyebisa biso oyo Nzambe alobi. il peut arriver Ekokoma vraiment à côté, akokende libanda na oyo solo ezoloba na Biblia. passant à côté de la vérité. Donc akokende mosika na verite kasi azobanza ete aza na kati ya bosolo. Aujourd'hui, Lelo il existe 310 Toza- directions réunies au sein du conseil Toza na qui 310. croient être dans la vérité. banso bakanisi baza na bosolo. Quelques milliers d'autres directions particulières qui croient tous être dans la vérité. Banso bamosusu bazobanza ete baza na kati ya bosolo.
Bazo tankaka Bibli moko moko wana. Nous voyons de quoi il s'agit. Tomoni ni nango eza. Pas seulement des vérités partielles. Eza ba solo ndamu ndamu. Ici et une demi. Eza ba solo azu aw. Azu ici, azu boy. Par l'esprit de vérité. Bazo loba vérité nyonso tuté ata mulima bo solo té. Ce que Dieu nous a donné par grâce. Wana ne oyo nzamba pesi biso na ngolo na ye. Alléluia. Des esprits, des hommes. Awe ezali milimu na bato te ezakati na misala. Mais il s'agit de l'esprit de Dieu. Awe ezali mulimu na nzambe okamba biso na bosolo nyonso. Alléluia. Oui, de cette chose, je me réjouis de cela car c'est notre Seigneur qui l'a dit. Consolateur, l'esprit de vérité conduira dans toute la vérité, selon Jean 16, verset. Eux-mêmes passent à côté de bango nyonso bazo tango mosika na solo obele nkolo yemei nde akokutalisa biso yango et ne les laisse savoir, ne leur fasse savoir que le temps de leur propre voix est résolu et que désormais bazo comprendre te que ngonga ya matei na bango esi eleki avec son peuple pour atteindre obele oyo nkolo na libota na ye bazande na tina pote bakoma na nzela sa bongiseli bango amen. Que la vérité et qui met en évidence la wana ezali bobele bo solo ndezo talisa polele verset 3. Ici il est dit malakisi ya solo 1 Timothée 6 verset 3. 1 Timothée 6 verset 3. Soki moto azotangisa doctrine le te ya lukuta ne s'attache pas aux saintes paroles akangami te na maloba na bule ya nkolo na biso Yesu Kristo et à la doctrine na zebi selon la piété oyo ezali kotalisa bonzambe et ne sait rien ayebi eloko te atonisami na lolendo réalité rien na bosolo asosolo eloko te. Avez-vous bien écouté? Il est possible de philosopher sur ces choses ya koloba na makanisi na yo les plus élevées. makambo eleki ya likolo On voit en réalité aucune kasi zuka nde dessein oza na likanisa ta moko te ya mwangu na bule na nzambe ce que Dieu a réellement eteni moko te na oyo nzambe alaki elobami bato wana baza na lolenga molimo boye babebi bakoki yeba solo te tosi kobeta sete oyo abungisi eloko esengeli oyo azalaka nango azalaki nango nde abungisi mingi babandaki malamu balingaki nde loba na nzambe basepela kokende liboso basalamaki likolo na yango na pwasa bamemi sango mosusu bakoma kokende bandako na bandako mpona kozwa basi batiki bondo bololo na bango ipai na bipai mpona kotaliseke baza na emoniseli ya bokeseni awa tozala ntina kemoniseli ya bokeseni te Nzambe alingi emoniseli na Yesu Kristo na elekoyo nde libomba minyonso tuna mutuya ya boyebi na Nzambe na bwanya na Nzambe eza une révélation, une connaissance qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Wana emoniseli ozo kumisa Yesu Kristo te ekokotiama na moboko te nyonso to kote pa na Nzambe ekozongisa epa na Nzambe ekosangisa bato na bato ekokabola te ekosala bobele malamu tout simplement bien en présence de telle personne. Donc mingi bayokaka malamu liboso na bato kasi soka bawa babiki libiki na Nzambe balingi loba na Nzambe bakomi yoka malamu. Oui, un quartier de Johannesburg. Quartier moko na Johannesburg. J'ai eu l'occasion de nous retrouver en compagnie de quelques frères. Tokutanaki dans une ambiance na bandeko assez fraternelle. Na lolenge ya bondeko vraiment.
qui m'est très proche a chaudement dit. Écoutez mes frères, je propose quelque chose. Vous laissez le frère Franck finir de parler sans l'interrompre, sans lui poser restez simplement et ensuite posez vos questions. Et je rends grâce à Dieu. Ou je rends gloire à Dieu. Pas à un homme. D'autant plus que je sais combien les hommes sont imparfaits. Tout à fait merveilleux. La situation de manière très brève. Bien définie. Comment les choses se passaient conformément aux Écritures. On appelle ainsi, le frère a dit, je te remercie. Dans l'écoute. Et l'autre dit, Amen. Est-ce clair? Il dit oui. Cela doit être clair. Je ne l'ai jamais vu aussi clairement. Et une exposition de la parole de Dieu dans sa clarté divine ne vient que de la vérité. Après être revenu en Allemagne, sonné tôt le matin, vers 8h. Téléphone et Leli. J'ai alors entendu parler de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait maintenant là-bas. Ça c'est ils se sont égarés l'ont pas retiré de la parole, mais comme je l'ai déjà souligné, simplement empilé des déclarations comme un grand château de cartes, et il suffit d'y toucher un peu et tout s'écroule. Pas prétention ni avoir raison, que cela est nécessaire. Ces choses ne sont pas nécessaires. L'amour, l'empathie, la compréhension de la situation. Et c'est seulement alors que l'on peut aider les gens. Nous appartenons à la sainte doctrine. Une parole adressée par Paul aux Philippiens. Et je voudrais la souligner. Philippiens 2, verset 13. Ici, il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous afin que vous lui soyez agréable. Faites toutes choses sans murmure, hésitation. Soyez irréprochable et pur, sans des enfants de Dieu irrépréhensibles, comme des étoiles dans le monde. Voici maintenant le verset que je voulais souligner. Tenez-vous fermement à la parole de vie. Au jour de Christ, que je n'ai pas en vain pensé à ce moment-là. Ici, il s'agit alors de Paul. Non, il ne s'agit pas de lui. Paul savait ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Qui ne le savent pas. Il a exprimé dans 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 11. Là, il est écrit au verset 2. Je suis jaloux de vous du
na bandeli bino mobali moko pona kutalisa bino epai na Kristo lokola ngondo ya petwa na misa mingi lokola nyoka azemisaki ewa nazo banga ete makanisi na bino ekobeba elongwa na bosokemi ya liloba na Nzambe. De quoi s'agissait-il? Likambo nini za pour lui? Pona ye. Pour lui, il s'agissait d'empêcher l'ennemi d'entrer. Pona ye azalaki kolinga kopekisa Mungu na kota ndenge na tango na Eve Mungu na kotaki alimbulaki mabeli loba. Il voulait empêcher alingaki apekisa liloba na bomoi liloba na bomoi oyo momboto na ebandeli. Et toutes les interprétations ont la mort en elle. Na malimboli nyonso zana liwakati na yango. La première interprétation dans le bondimoli ya liloba na Nzambe ezalaki ememaka liwa. Yango nde Paulo azoko lendisa bandimi na Philippiens. Bosimba malamu liloba na bomoi pona kembo na mukolo ya Kristo pote boko bopota pamba ayebaki soki liloba na bomoi babombi yango na lolenge nango na ebandeli eza na bomoi soki elimbolami eza na liwa yango nde ekomi na motu ya mpona biso. Na matende de Branham tokomaki na bosomi nyonso liloba ezali nde momboto na ebandeli. Kati na liloba kona na bomoi ezali na elingi ya mwana na Nzambe na yango. Nous pouvons le lire dans les Saintes Écritures. En tant que le grain de blé, afin de ne pas rester seul. Et ce que Ekoufi, écoute, ce que Ekoufi te écoute la mode, mais ce que Ekoufi ekubota mbumé belé. Si nous aurions dû apprendre quelque chose, ce serait bien les conséquences tragiques des interprétations de la parole. Ce que tu veux koyeba makambo mbe ndimbola mabe ya somo oyo memeli biso na kolimula kama beli loba na Nzambe. Et frère Branham n'a-t-il pas souligné Ndeko Branham abeti setete na makambo ngo Nzambe yeme azeli molimbo la liloba na ye. Si quelqu'un vient vers moi et fait des fantasies sur le nouveau nom de Dieu, défendre pas avec moi. Même si cela a été dit par le plus grand prophète de Dieu, elobamina musakoli munene nazana posa na makomi na bule pona miyeme ka esika yango na makomi. Dieu est et demeure le Dieu de sa parole. Nzambe azali pe azali Nzambe na liloba na ye. J'ai même déjà commencé. Nasira bandiko koma. Un délice. Quand on est parfois assis là, que l'Esprit de Dieu nous conduit de parole en parole. Molimu santo zo kamba biso liloba na liloba likomi na likome tozo ganga alléluia. Bona kuteya matena ye. Plus en plus clair. Nyonso zo koma polele. Et que l'on voit comment ça traverse toutes les saintes. Donc tomoni nanzela na makomi ebimilo ekomi polele. Tolubi amen. Eza mulimu Nzambe. Que c'est l'Esprit de Dieu. Eza mulimu na Nzambe pa mutute. Nous avons également souligné. Tolobeli yango pe lisusu. Jean-Baptiste savait quel passage de l'Écriture. Jean-Baptiste ayebaki likomi nini ezalaki kotala ye. Alobi nazali mungongo ezoganga na isobe. Ainsi frère Branham. Boye ndeko Branham. Ainsi les hommes de Dieu. Boye pe bato na Nzambe. Nous trouvons aujourd'hui notre place. Tozo mona pe lelo pe esika na biso na bokonzi na Nzambe. Ainsi nous reconnaissons aujourd'hui. Boye tozo yeba lelo bilaka na Nzambe. Pone eleko na biso. Amen.
Paul, véritable ouvrier dans le royaume de Dieu, ne voulait pas seulement subsister lui-même devant le Seigneur. Alingaki kozala kaka ye moko liboso na Nzambe te. Alingaki peke o nyonso bazako ya ye bazala na yelo. Basimba mate. Esengeli bazala babulisami. Bakoki kosangisa sangisa. Boyebi nini ememaki lisumu na kondima na kala na tango na Noe tango bana na Nzambe basangani na bana ya batu. De la lignée de Caïn. Bana ya ekitani na Kaina tango bokuta nane salamia na mukili d'avoir créé l'homme. Nzambe asepela a regretter ndenga kelaki mutu. Selon Genèse 6 verset 7. Genèse 6 verset 7. Nzambe alingi bo sangisi sangisa te. Nzambe alingi bo kabwani. Les hommes sont les enfants des hommes. Bana na batu. Dieu sont les enfants de Dieu. Bazape bana na Nzambe. Bana na batu, bana na batu. Liloba na batu ezali liloba ya batu, liloba na Nzambe ezali liloba na Nzambe. Esengeli kokoma na ecclesia. Vous avez reçu la parole de Dieu. Boyambi liloba na Nzambe. Ke oto sakolele bino ndenge pola komi kasi liloba to yebisi bino bozongo lokola liloba na Nzambe. Mais que se passe-t-il? La parole de Dieu est interprétée. Liloba na Nzambe badimula ngomabi. Selon son propre entendement. Bazo talisa na buyoki na bango moko. Dans son état original. Ezali kutalisa na lenge na una ibandelite. Alors là, wana l'ennemi intervient. Munguna azo ya. Il trompe les hommes. Azo kosa batu. Il leur promet la sagesse. Laki bango bwanya. La révélation. Emonisel. Qui est possible. Oyo koki kusala. Nous connaissons tout ce vocabulaire. Toyebi ba vocabulaire nyonso wana. Mieux vaut la parole pure de Dieu. Mais malamu liloba peto na Nzambe. L'aimer de tout son cœur. O koyamba na kolinga na mutema mobimba. Que Dieu accomplisse. Kozela ite Nzamba kokisa makambo na suka. Aujourd'hui après quelque chose. Kasi toko kimela mbangu te na eloko moko muto akanisi. Et lorsqu'un sujet n'est plus d'actualité. Tango mukonzo bazo lobela ngoli susu te azui mususu. Nous restons fidèles à la proclamation de la parole. Totikali sembo na botato ya liloba na Nzambe oyo akela biso. Oyo alimbolele biso yango kozanga makanisi na bato. Wana epesele biso na ngolu. Tososola o Paul Petero akomi. Vous savez, sur de tels points, on se réfère principalement à Paul. Makambo mingi tozongelaka pe Paul. Pierre pe akomaki. Très très important. Makambo pe amutuye. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. 2 Pierre 3 verset 1. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Tala balinga mi mukanda na mibale na komela bino. Je cherche nazo luka kolandi ko fongola kati na bino intelligence mayele maintenant ya bule vient la chose verset 2 afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance bokanisa maloba sakolami na yambo na basakoli ya bule ya oyo atalisaki na nkolo na biso Yesu Kristo oyo batalisaki na bantoma. Alléluia. Qu'est-ce que c'était? Le témoignage des prophètes et des apôtres. Pe ya bantoma. Yango wana nde ezalaki. Oui. Boye. Que le témoignage concordant de Dieu ici sur terre soit ton témoignage. Ekokana awona mokili. Ekokana na oya Yesu Kristo pe lokola. Au point de l'Apocalypse. Na mokanda Apocalypse. Écrit au sujet du témoignage de Jésus, où le témoignage de Jésus est décrit comme l'esprit de prophétie. Il s'agit. Chapitre 19, Apocalypse 19, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Je suis ton compagnon. Oh, le témoignage de Dieu. Car le témoignage Amen. Alléluia.
Ce n'est pas le don partiel de prophétie. Donc, il y a l'ikanicité. Nous trouvons le témoignage de Jésus-Christ dans les lobana lisakoli. Dieu a pleinement révélé sa volonté. Et pas pinzamba talisi pesa mukanu na ye. Nous tenons d'autant plus certaine la parole to simbi li lobana lisakoli. Oiza kongala. Comme une lumière. Lokola pole na sike ya mulili. Et ici, Jean souligne Thomas Yohan parle du témoignage de Jésus. Azo beteli solola litatolo na Yesu poete litatolo na Yesu Kristo ezali molimo ya lisakoli. Ces hommes poussés na bato oyo basukumami na molimo santo balobi lilobo ekomami na boyokani na kala ezali notre Seigneur a lu. nde yango nde kolo na biso atangaki yango nde bandeko ya kondima na kala bateyaka ezaki liloba na lisakoli molimo santo oyo azali likolo ya basakoli ezali likolo ya nkolo na biso epe nsima ye likolo na eklesia mpe yango wana na boyokani na liloba oyo etiyami lelo ezalaki eklesia ekambami na molimo santo wana nde tobakisi sango na ntango ya suka etalisi kozongela na liloba biso mpe na bandeko na biso ne bandeli toza na boyokani na kotalisaka liloba na nzambe molimo moko amen oyo ezalaki likolo na bango eza likolo na biso mpe toyebi yango amen mpo na nini tondimi oyo bango bandimaki amen tomoni oyo bango mpe bamonaki tozobika oyo mpe bango babikaki amen yesu kristo aza ndenge moko lelo mpe libele na libele amen William Branham ou Joseph Schmidt ata Joseph Smith ata fondé une nouvelle direction religieuse bato basali lolenge na bango te azalaki mutu atindami na nzambe motindami ya likolo. Une fois encore la voix de Dieu sur la terre. Ayoki mungongo na nzambe au na mukili. Et ceux qui l'entendent. Ceux qui l'entendent vivront. Doit simplement être entendu. Et le Seigneur a dit. Si je vous envoie quelqu'un. Et qu'il est reçu. Je vous dis. Celui. M'écoute. Qui vous reçoit. Un homme de Dieu. Le message de l'heure. Les promesses pour l'Église. Alors, prions encore une fois. 2 Pierre chapitre 3 verset 2. 2 Pierre chapitre 3 verset 2. Afin que vous vous souveniez. Pote bokanis. Malobo basakolaka yambo. Na makomi na bule. Comme c'est merveilleux. Lokola eza kitoko boye. Une parole prophétique. Liloba na lisakoli. Etalisi nzela. Tout ce dont nous na kotalisaka manso esengeli toyeba qui concerne le plan de oyo etali mwango na lobiko na nzambe na biso tozwi makomano totalisa yango nazokoba na litanga 2 Pierre chapitre 3 verset 5. En faisant en effet cela, na kotalisaka bongo bazobosana uta ntango na kala il y avait des cieux elolo ezalaki ezalaki kozala par la parole de Dieu na nzela liloba na nzambe qui était formée d'eau au moyen de l'eau. Oyo esalamaki na mai na nzela mai. Je relis. Nazongeli kotanga. Existait par la parole de Dieu. Ezaki kozala na nzela liloba. Dieu a parlé. Nzambe alobi. Et la chose était là. Pe eloko emonisami. Sans une parole, rien n'aurait été. Soki liloba ezaki te eloko moko ndenge ezala te. Trouvé au-dessus des eaux. Et molimo ezaki kotambola likolo na mai. Verset 3. Genèse 1 verset 3. Alobi. Et la chose était là. Eloko esalami. Apesi mitindo. La chose vint à l'existence. Eye na bumu. Alors qu'est-ce que c'était? Nini yango? La parole toute puissante de notre Dieu. Liloba na nguya nzambe na biso. Verset 5. Existait par la parole de Dieu. Ezalaki na nzela liloba na nzambe. Amen. Précisément
pour cette raison que le monde d'alors a été tandis que le ciel et la terre actuelle sont gardés par la même parole. Pour le feu et son conservé jugement pour la ruine ya lisambisi ya epena bato ya mabe mbeba ya kolo ya bato mabe kusala yango ne kolo alobaki mukolo ngo ekoya mukolo pona ye mukolo nkolo ekongala lokola fulu peza na kati ya moto makasi ndio lilobe na ezoloba po ya lobi yango esengeli toyebete kozala bongo na mulonga zomi tozota dete solution mukolo na nkolo ekoya lokola moyibi na mukolo ngo lola ekopakata mbangu makambo nyonso tu ya moto ekosopana misala nyonso tu na bato ekozikisama na moto liloba na nkolo elobami ndenge ekomami awa eza bongo ndenge ekozala tobeta sete likolo liloba na nkolo longe tolobi yango lolo na mabele ekoleka malimboli nyonso ekoleka kasi liloba na nzambe ekowumela seko na seko soki liloba ememi mbuma kati no na ngai amen de sorte qu'elle ne revienne pas vide. Na lolenge te ezonga pamba te kasi ekokisa tina nini nzamba tindeli yango atane elekoyo tu es devenu une partie intégrante oyo komi eteni mobimba ya liloba yango boye na sukisami na lusukisami ke lisakoli na biblia ese koti na mwango ya lobiko na nzambe na biso biso pe tokoki koloba lokola eklesia Israël abikaki yango biso bato ya mabote mpe esengi tobika yango mpe lokola liloba na nkolo na bisakoli nous ne pouvons pas assez remercier le Seigneur boye tokoki kozongisa matondi na nkolo de pouvoir croire po tondima kondima lokola makomi personne n'a besoin de se taper la poitrine moto aza na ntina te akomebete na tolo mpo na komi lobete ngai tout est grâce nyonso eza bobele ngolu na ndimi na kobongisama yambo na ndimi libote na nzambe babongisama bango yambo mpo na koyoka solo mpe te babulisama na kati ya solo mpe na kowumela tikino tokoleka na kondima mpe na komona amen oyo nyonso bakobete maboko mpo na boye liloba mpe ekokisami batutana na ekolo na liloba oyo wana bakanaka na bango mpo na yango ici il est écrit au verset awa alobi na mulongo 1 Pierre chapitre 2 verset 8 bolongo mwambe commençons au verset 7b tobanda mulongo 7b une pierre d'achoppement et azali libanga de scandale pe rocher ya kubeta libaku bazo kututana na kozanga botosi na bango na liloba et c'est à cela qu'ils sont destinés eza pona bango babongisami bongo yambo ya kututana bongo il y a donc des hommes bato mosusu baza batikelaka désobéissant bandimaka bango liloba nzambe te contre Dieu et contre la parole de Dieu. Baza kotelemela nzambe na liloba na ye. Celui qui proclame la parole ne les arrange pas. Oyo azo tato liloba na nzambe azo sepelisa bango te. Ils sont en conflit avec eux-mêmes. Baza bango moko bazo yokana te. Ils ne l'acceptent pas. Bazo ndimango pete. Ils ne s'accordent pas. Ba yokana kapete. Ils n'abandonnent pas la résistance intérieure et se batika kate kotelemela na kati ya mitema na bango. Mais il y a d'autres qui ont attendu l'heure de la vérité. Bayoki ngonga na solo. Ils viennent. Bazoya. Ils sortent de leur propre désobéissance. Babimi na bozangi butosi na bango bakomi bato butosi. Les pas de notre Seigneur. Bazolanda matambe na nkolo na biso. Obéissant. O azalaki obéissant. O azako tosa. Tikino na liwa na ye. Amen.
Son obéissance a été opposée à la désobéissance. De même, la désobéissance est jusqu'à la mort, la justification, le salut de Dieu, Amen. d'accomplir les œuvres. Un homme qui veut d'abord accomplir les œuvres, devenir croyant, aura beaucoup de mal. C'est vrai. Occupé à ses œuvres, a déjà accompli qui est devenu croyant. Alors il peut être poussé vers l'une ou l'autre œuvre. Que Dieu fasse de nous aussi passage de la Bible que j'ai déjà lu ici, c'est Jacques chapitre 1, afin de souligner encore une fois de la précieuse parole de Dieu. Beaucoup de choses pourraient être lues. On connaît Hébreux chapitre 4 verset 12. Lisons dans Jacques chapitre 1 verset 18. Il nous a engendrés sa volonté par la parole de Dieu. Nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. La parole, l'esprit, le sang rendent ensemble témoignage. Celui qui invoque le sang de l'agneau ne devrait pas s'arrêter au salut et au pardon. Au salut et à la conversion. C'est conduit par l'Esprit de Dieu afin que le sang esengeli akambama na mulimu santo pote epesa litatoli na bandimi pote tondima na motema na biso mobimba nde bongo eloko ekomi sembo ya yambo mpona baoyo bazondima mpona bolimbisi bamemela bango motindo na makambo ça me suffit d'être sauvé ainsi. Koloba te ke ekoki pona bikisa maboy te ngai naza posa o Nzambe alaki ngai. Amen. Si je ne peux pas accepter tout ce que Dieu m'a promis, soki ngai nakokondima te o Nzambe alaki ngai, alors eloko moko ekozanga ngai, je ne l'aurai pas dans toute sa plénitude. Na kozwaye te na mobimba nango te. Il y avait un frère très vif d'esprit également en Afrique du Sud. Ndeko moko na Afrique du Sud etali ngai te baza kobenda na moko alobi na muninga la discussion na kobenda na bango sous Moïse. Grâce au ministère du frère Branham, tout le peuple a été conduit hors de l'Égypte. Le kola moshi et l'affaire est terminée. Na lolenge lotomo ya ndeko Branham abendi bango ti libanda car il est écrit moko azongisi kasi ebele na bango basepelisaki na bango Nzambe te. Amen. Et puis d'un seul coup, na mukuse bango nyonso n'avait plus d'air. C'est comme ça. Bango so bakitaki assembler toutes les pièces du puzzle. Esengele kosangisa nyonso tu ya Nzambe pote ebima polele tolingi kondi na mutema mobimba. Nzambe azobenga bana na ye na ngolu na sango na ye pote baya là-dessus. Kotelema kaka wana te. Je le crois, tout va bien. Lokola na ndimelie manso ezotambuka te. Tiak mi channel musala na Nzambe ndima pe maloba mususu koba na makomi nyonso tu à ce que le bon plaisir de Dieu tozolukete elingi na Nzambe ekwe likolo na biso banso. Amen. Tozala malamu liboso ya Nzambe afin que je sache. Oh oui, amen. Po bayeba yango. Oui.
yo. Oui, je suis en bonne compagnie, ça c'est très bien. Nakambami malamu. Kitoko. Kola pambola bino. Bino. Demeurer entièrement dans la parole de Dieu. Botika la kati na liloba. Bokoba. Boni balinge batika la kati na liloba na Nzambe. Bo wana kitoko makasi. Fermement à la parole de vie. Botele mangui na liloba na bomoi. À la gloire. Pona kembo. Les serviteurs de Dieu. Na basali nyonso to na Nzambe. Verser leur sang. O ba sopi makila na bango. Ba pesi bomoi na bango. Pote biso tozwa liloba efungami na Nzambe. Pas aimer leur vie. Tondimete bantoma balinga ta bomoi na bango te. Des porte-parole de Dieu sur cette terre. Bazali ba memi ya liloba na Nzambe na moki. La parole qui nous a été laissée dans l'ancien et to kanga mangui na liloba batikela biso. Tondimi que nous avons ici. Tozali. Témoignage complet. Awa litatoli mobimba. Des saintes écritures. Na makomi na bule. Kolo na suka. Lokola museki alobi. Soki moto abakisi makambo. Zambe akubete fimbo. Na makomi ekomami na Biblia. Soki moto alongoli. Zambe pe akolongola bomo ene na kati na buku na bomo. Toko bakisa eloko pete. Toko longola pe eloko pete. Et croyons au plein tondimi lobiko na Nzambe na biso tondimi na bozongisi mobimba ya lilobo Nzambe alaki biso ndikolanisa bilaka na ye liloba elaka ye bakoko buka yango te. Amen. Boyoka soni te, boyoka pasi te, bondima bobele ndenge liloba ekomi. Biso banso tokomona kembo na Nzambe. Amen.